Sankara bi Kofi a mérité. Tout le monde peut naître le coller puis mais qui va critiquer moi Maramouana. Quant à toi tant que sage à Mboka na que maïe les fans dans mon pourquoi le bandit par rapport à Kofi Olomide culturellement bah tout va boire on débat Kofi Olomide musique à bêta ça va ouais toi qui c'est bon pour nanga ezaka onde ba pesi na bango étranger Kofi Olomide n'est pas congolais ya pas ka boto yaki nango awa na daju bato ebele ba imaki boye po mais c'est Kofi Olomide tant bakangaki na makamna kuna ya ba danseuse ezalaki ke azara na double identité akuna comme Antoine Agwepa donc comme un mois Antoine Agwepa un mois Azaraboui un mois Antoine Agwepa un mois Kofi Olomide donc azara na sens te yango siko na nina yeba mokonza mboka azara na faute te donc to condamné te ezali msuka bato baza pembeni sous pression po pas tambola te pour avoir d'information ko ezaka ba benga ki ya benga na ya buka na raté ils ont confirmé ya buka na raté et c'est bon bien siko pour l'ambassadeur on va couper ça peut papa mettre Gims pas janana oh ya sani janana so sani e ayemba chéri bakutu et bon on peut confier à Salabini est-ce que yo sommes un monument ah yo ya Kofi et ça ka c'est mon ambassadeur ils ont confié à Salabini ba Kofi na ninga mabete pa Kofi a kunina ba Kofi ba funda e violer ba Kofi amenasaka ba danseuse kubetaka bango kozwa bana ya bato ko confisquer bango na ndako na ye pa Kofi akozwa yo obanda koyemba ekomi makambo mosusu na donc koyemba na kolala ile badane lokola yeba na so ye ko ba koyemba na kolala kobina na kolala Nandini. Il y a plus de choses maintenant, selon toi, Kofi n'est pas un modèle parce qu'il a été accusé de viol, a bêta dans ses spots dans Nairobi. Combien de temps des modèles sauf un peu na ba mon kotanji. Organiser moi Ibrahim ou Amani. Combien de temps na ba ça comme un modèle mais soit to landeli manda c'est volé. Azo imonga matanga vie de fois baza ba critère moko. D'abord mérité. Bon, attends, m'inquiéter. Il y a un des avis au Moussou, surtout Vito Landa, Namamo, na Bobusembo, ba passeport, on va au Wela Wela, ba Jibem Piana, ba 25 ba mérité. Il y a liste qui est pour battre, bouger pour la musique, il a besoin de la musique à Ndombolo. Non, ba bien ya Tchatchou. Ndombolo c'est Wenge. Dans tout le monde a Ndombolo, tout le monde Jibem Piana, tout le monde est Wera. Mais ba dit Kofi pas à ça rapport on est à Ndombolo, ba série moi boîte. Il y a un avis et biloko ezaka ni balé azwa Ndombolo ya bato ya ye azwa ndilo mwa azwa basi ya bato oui et bon problème est ça oui azo mérité Jibem Piana oui azo mérité Ferregola oui Fali Poupa te ye a mérité ambassadeur ya ba danser eza bango ilunga dokolo c'est joli bébé oh et bon vieux tout muto ayaka na quartier la taloba ayaka ni na danser yampaka tout c'est ça retour to songi saka ba maloba oyo bato bayaka kolukele musala balobaka mutabeta flyer rumba eleki ba rumba tout selon nié moko loba na ça selon yi yango malamu yango na catholique pe sango musalo ba nzemba kembo se ba okota lingane yango musuba linga fumwela makayabo ya sango na sango ya baka ouais rason. Merci beaucoup, chers amis, chers abonnés de Emergence One Télévision, la chaîne qui vous informe en temps réel. Nous avons toujours le réel plaisir de vous savoir si nombreux devant vos écrans.
vos ordinateurs, vos tablettes, vos smartphones en train de nous suivre par tous les canaux qui vous permettent de nous suivre. Je suis Tariq Ngango, le richissime journaliste en Zambie. Comme je vous dis toujours, un grand merci aux fidèles abonnés ainsi qu'aux partenaires des Émergences en télévision. Là, je pense directement à Carlos et José Sandro Ntumba depuis Londres. Carla Itong également, Nakati à Londres, on a Bambote. Également au couple Fouloum, c'est-à-dire Igor et Erika Fouloum depuis Australie. Un grand merci également à Maître Fabrice Loboko, André de Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet qui fait rallumer plus de faits à niveau à Kinshasa, c'est les dossiers ambassadeurs. Kofi Olomide, nommé ambassadeur de la culture, donc il a à rejoindre toujours d'adjoint ainsi que Maître Gims, qui était déjà élevé au niveau des ambassadeurs. Il y a Mboka Nabiso. Kofi Olomide également, c'est le 3e ambassadeur culturel Oyo Azaki, nommé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Beaucoup de questions se posent, entre autres, est-ce Kofi Olomide mérite-t-il d'être ambassadeur culturel? Batumsou Abi, non, il ne le mérite pas. Parce que Kofi Olomide a un côté moins négatif. Et belé, entre autres, Kofi Olomide est conflictuel. Kofi Olomide a un moral bien été ainsi de suite. Marambelo Bambi, autour, il y a Sijona, il y a Kosakanate. Kofi Olomide lui-même, hier, il a fait une conférence de presse où il a expliqué pourquoi les choix étaient portés sur lui. Comment est-ce qu'il est arrivé à être ambassadeur à défendre la culture Yamboka? Tellement, bien sûr, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis accompagné des sages Yamboka, Yampaka. Avec lui, nous allons essayer de développer, de partager tout ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la musique? Et là, avec Yampaka, nous allons essayer de parler. Si Kapaya derrière la caméra est d'accord avec moi, on appelle ça Sage Yamboka. Yampaka. Bonjour Yaya. Bonjour Tariq. Nicolas Belé, tout le monde a été. Danger na leli, na absent na émergence, wana biso. Voilà. Donc, lelo na e pour topé saka makambo. Topé saka makambo santé ndenge nini konde ni nokaki mwana bandaki obela boni siko. Danger, mwana direct. Na ebi déjà né ba moni ba supporter ba sili. Bagangi ni basili qui pour baba ya minisuka muto ayo lo bali tous ayo lo bali mais bata la coste ba banga na bango te mettre cette balébé les porte-monnaie magique avec sengate limbisa ye ochela ya Didier na se tozolinga koma mutu mais azo comprendre te ya omoni batutu ba epsina te ya pas tu trop na kona ko tozolinga koma mutu mais azo comprendre ta sala ba succès danger bazo comprendre ba bi vomie. Voilà, il y a pas qu'à tout sur la mambe belé. Tout le monde qui Maître Gims et puis Dadjou qui levé au rang des ambassadeurs culturels Yamboka Nabiso. La liste continue, tout le monde est sous Kofi Olomide dans la liste des ambassadeurs. Mais à Kofi Olomide est suscité polémique il y a Kosakanate. Entre autres, Tawera Sadjou, Bafana Wenge, Bafana ya Kofi. Ainsi, tout le monde qui s'est dit que Sankara continue à couper sur Kinshasa. Sankara Kofi a mérité. Tout le monde peut le coller, mais qui critiquer moi. Quant à toi, tant que ça, Jamboka, n'a vu que maillé les fans dans mon rôle par rapport à Kofi Olomide. Culturellement, tout va bien, Kofi Olomide, musique à bêta. Ça va. Ouais, tout qui bon, pour Nanga, Ezaka Onde, Bapesi na bango étranger. Kofi Olomide n'est pas congolais. Il n'y a pas qu'à. Botoyaki nango awa na Dadjou. Bato ebele ba imaki boye. Mais c'est Kofi Olomide tant bakangaki na makamna kuna ya ba danseuse. Ezalaki ke azara na double identité. Akuna comme Antoine Agwepa. Donc comme un mois Antoine Agwepa, un mois azara boui. Un mois Antoine Agwepa, un mois Kofi Olomide. Donc azara na sens te. Yango siko na nina yeba. Mokonza mboka azara na faute te. Donc to condamné te. Eza msuka bato baza pembeni sous pression. Pour pas tambola raté pour avoir d'informations. Ezaka ba benga ki fo. Ya benga na ya puka na raté. Ils ont confirmé. Ya puka na raté. Eza pour dire siko pour l'ambassadeur on va couper ça peut papa mettre Gims pas janana. Oh ya sani janana. Soit sani et ayemba chéri bakutu. Et bon, on peut Kofi à Salabini. Est-ce que je suis un monument à Kofi? Est-ce que mon ambassadeur est un Kofi à Salabini?
que pas nana asala Kofi asala succès bimisa oh il est pas ça la aujourd'hui baba et bon yo no katena viva ye ngando boka bakri bon pas boziane Cobra kui boya lisu mais basi la Kofi il est toujours au top na ezali kama na basila te gimsa bimi lobi okay ngana daju bimi lobi ya pas tokende siko dans la logique des choses. Kofi Olomide mérite d'être ambassadeur te azo mérité en côté pourquoi azo mérité en côté ambassadeur nani poto pesa yango mutu wana il faut azala congolais voilà po gims a congolais daju ayinde ko tika yana mais ma PC passeport il est français comme un passeport diplomate congolais il y a Zouakité tout le ba mamou bien pour ezaki liboso car ma passe liga lobi ke bati ambassadeur ya Rumba mais lelo makamuzala mususu voilà daju ayiko tika ndeko na ye bazala ibango nyoso na Kinshasa tango mokonza mboka bengisi ndeko na ye bon il pas ko ya poza na makila congolais mukanda de komisaye français akoyi ko ya po mokonza mboka sa mokonzi na biso nyonso na ye moko ya mama na ya tata na ye donc akoyi ko ya kotika ndeko ne wana eza gravité mais ya kopesa Messi Antoine Agwepa pona ko benga na ba identité bele lelo soso convocation ba yeli na komuni Kofi Olomide ou bien Antoine Agwepa. Pour ça, il est Kofi Olomide ou Wanga. Il y a Antoine Agwepa. C'est après ça, il y a deux cartes électées. Mamie sont mi balé. Au moins la tête non quelque part et l'autre wana et koui ko salama tout ça ni mokonza sa pesi. Kutu mokonze lo ngana ko conseil abakisa ngo ko mata 10. Ba passeport wana batu bazo ba ko kata 10. C'est ne ba bakisa ba artiste yo ko pona nesi bana. Sauf que papa va aux oignés. Te papa va zara pour nous opérer un message et coquine en moi. Il y a des ambassadeurs. Ambassadeurs. Vous me gozana mutu alingi ko pesa musala ke mutu alingi lokumu. Oh tout bazo zoani anonga ba lokumu. Est-ce que mutu passeport rouge a forira na lipungu pungu. Bakota rana avion na njili aka commande pilote pas maxi avion bon TSP batunti bois quoi et si terrain ezate ke mtoke na lipungu pungu ta okita kitimba mote ya na lipungu pungu te bon yaka ndenge moko para yuko nyokana batu kwa nyoza la bongo te kokana tozokana te tozolo baba vérité siko koloba vérité za kokana te koloba vérité za kokana te eza ba point o nazo pesa kutu soki batu bazali na bomoi o ba mérité ko zwa yango za ba pata boulay abwaka na ngunda te abotani na mwasi mo te ke po mwasi ona pesa mukanda ko ma belge malgré tout le bazan 69 bana mais ya mpaka ça mwa bien yo ya kaka toso e bon wa toso la pembe malgré tout le babo pa tabulay a trahisa Congo loko moko te ke aluka passeport ya mboka mupaya do aluka mukanda mo mboka mupaya te papa ando zanika mais yampaka sauter non sur le plan culturel Kofi Olomide sans blague a mérité te mais na culturel azo mérité poisa na banzembo na bien ndenge mutu nyonso pe o ba papa bozi bazo mérité mais sur kaya makamususu azo mérité eloko te na bien net na to te petit na ngamona bise tika kuluna bise nga otika te ba mo ofuta ba kuluna ya memma ba Kofi na ninga mabete ba Kofi a kuluna ba Kofi ba funda e violet ba Kofi aminasaka ba danseuse ko betaka bango ko zwa bana ya batu ko confisquer bango na ndako na ye ba Kofi akozwa yo obanda koyemba ekomi makamu mususu na donc koyemba na kolala il demandait le voilà ye bana so ye ko ba koyemba na kolala ko bina na kolala Nandini. Maintenant, selon toi, Kofi n'est pas un modèle parce qu'il a été accusé de viol, a bêta dans ses spots dans Nairobi. Combien de gens ont modèle sauf un peu na ba mon côté Njili. Organiser moi Ibrahim ou Aman. Combien de gens ont un modèle mais ceux qui ont un mandat c'est un voleur. Azo imo matanga vie des fois baza ba critère moko.
d'abord mérité ata mokie te yango wana eza biloko mosusu bato mosusu so tobi tolanda mna na makambo na babosembo bapasseport yango bato baomowelawela bajibe mpiana na ba 25 baomérite yango ya liseki te mpo bato babuja mokili oyo mpona miziki na biso babana bobenga miziki ya ndombolo na babenga oyo ya chachu te ndombolo se wenge donc tomona ndombolo tomoni jibe mpiana tomoni wera mais babi kofi pa asala pe onera ndombolo basérie mo bato yango na biye biloko ezalaka mibale azwa ndombolo ya bato ye aza biloko mo azwaka basi ya bato omoni makambo oyo ozoloba oyo na boye créer problème basi ya bato na ndeni yango na biye aza boye trop mais so babi opesa conseil na Koffi Olomide par rapport à makambo nyonso totu koénumérer il a été accusé de viol, a bêta ba danseuse, a bêta ba producteur. Excusez-moi. Vu comme ambassadeur, conseil nous repérer. Nenge président Weranson Azar na ko ni mama pata ndoyemba na wenge. Ayemba na wenge. Maza musicien kasi Sindi ayemba. Sindi motema. Ayemba. Ah mais Sindi za musicien quartier latin. Ti mama et papa. Oh. Nani? Maman et papa. Mais tout le monde a appelé Taboula et Nambili Abel, ils étaient également en couple. Oh, et bon, là, on est au monnaie bango, on va faire un dac. Moi, au confine, c'est l'indac monnaie bango. Azo mérité, Azaka n'a d'exemple, il y a mabe. Moi, moi, si au à l'état, n'a aucun sénat, à Salaï Marabasalité. Nous sommes devant l'écran. Oh. Et bon, on a vu que ça radio, tu es capable de filmer qui tourne au chinois, capable. On a vu que ça radio. On a vu que Mme Zolo, c'est na kosi. Nzambe ya lola lobi ala musangati. Mais Mme Zolo ba o eza solo mutu ya koya kotia ti ambassadeur MSU ya culture. Il faut ça pas même nanu rankineti. Ba Gims bazo mériter on Gims akoyi ko 500 mutu nyonso. Mais voilà. So pona on confie ko 500 batute. Yo 500 na yeko tu mopanzi lisusu. Mazana musicien na mo musicien azo tsanga Suzuki. Azo tsanga bi. Mo evio na motema mabe. So ba vina biso be ba bo likolo avio na Suzuki bi ke lekela ngabi. Vio Suzuki be ba bo ko ya za mutu mabe. On dit mais écoute yo tala na toi page ya passeport ya mutu akata. Wana ka 12 ans musique. Te eza déjà mutu ya bomaka bato. Ezo nde aussi ko jango. Be kumuka ngo otie ambassadeur. Bilo moko. Ngaba ko pesa conseil tam su ndama ambassadeur ba mambo yo zolo ba wana. Conseil siko yeye. Arotika. Conseil siko yeye. Conseil yeye ba Koffi au salipe tout au colis tolinga au changer pour na matanga na obatu baya ndenge yaki na matanga difao mwende ele kai bien mais za matanga o mutu o nyoso sana kisasa zangi ya liboso matanga liboso mutu azanga kisasa zangi matanga difao biso pe tolinga un jour matanga na opa Koffi batu baya ndenge bayaki yo na ta ya makambo tozo sa lelo ya polémique yo aussi là na yo na makambo wana to mona ba pata bulei a utai ko sala envie a kufa kalatea pata bulei a sala ne polémique na mutite on a loi tant âge ne c'est pour ça ni pas qu'on fait ça pépé donc déjà mutu so komi koko OK na ba troisième âge mutu na ko na paix et surtout ni so manga ne ba pesi ambassadeur wana a luka ya osala bêtise en tout cas ya turo ba Koffi so sali biso mo to niveau na maboko ba français posa en français ba okanga aussi ko kuna bien. Voilà, Yampaka, un grand merci à toi d'avoir intervenu sur ces sujets à Koffi Olomide concernant la nomination d'ambassadeur. Mais selon toi, est-ce que les musiciens ont mérité d'être ambassadeur dans le Congo baza? Oh, Tisco n'a pas pu ici bangote. Oh, ils ont mérité. Ils ont mérité parce que belé. Ils ont mérité Combo. Oui, et bon problème est ça. Oui, ils ont mérité. Jibem Piana. Oui, ils ont mérité. Ferregola. Oui. Fali Poupa. Il a mérité ambassadeur, il y a des danseurs. Les Bango, Ilunga, Dokolos, joli bébé. Oh. Et bon, vieux tout le monde a dans le quartier, la taloba a dansé. Il y a pas de c'est ça. Maloba, oyo, bateau bayaka ko lukele musala balobaka.
mutabeta flyer rumba eleki ba rumba tout selon kuye moko lobana ça selon yi yango malamu yango na catholique be sango musalo ba nzemba kembo se ba okota lingane yango musuba linga fumwela makaya bo ya sango na sango ya mpaka ouais Werason ambassadeur Kitoko déjà vous êtes ambassadeur de la paix Werason Jibé Piana Kitoko Félix Oazé Kitoko Kofi Olomide Oboyi Fali Oboyi il est côté ba danseur ya on azoloba il faut pas ça la mutualité moko ne ba drummer ba sala ya bango pe ba danser ba ilunga il faut un moto pesa ka bango valeur pona tala modèle à loketo wana mamambo otala ngwe tala modèle à loketo wana faut pesa ka valeur na makambo wana omoni bino ba journaliste ebele bozo sala musala te bolo ninga kopesa mutu na mutu valeur ya mpaka tika ba mutu moi souffrir na bitika sentiment fallait il peut pas mérite d'être ambassadeur parce que ambassadeur partout dans le monde culturel. Ah bon, dans ce pays à Katakilti. Voilà, Yampaka, merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission, mais Ferrego, la dynastie arrive bientôt. Fallait pour tout le monde déjà teaser et bandi extrait. Babi tumba entre les deux, nanazo banga muninga, nanazo kima terrain. Bato bazo luka lokumu. Ndeto zotiki la bango bazu. Biso dynastie na harmonie ezoya kaka pona mututu a comprendre que musique elalaki odemba ebeti lisusu te na baba rumba comme tel ebeti te yango toye nango na rumba trap papa na odemba tout eza na kati ya rumba trap wana yango toye nango na mamnyoso chacho na bango soki chacho bazwa na bango chacho za ba brigand concurrence au bangate nana le 25 oh concurrence c'est aussi là nango ilunga gagner à ce 1 million et quelques de vies à Mbe Titanic concurrence na bango c'est si là faire ça na moto ya osana concurrence té a où ta pi moto ça jamboka tozaina yo déjà ba pas ils se préparer générique ça ma lobby c'est que dynastie venait comme pembe la na max awa et bimatala siko biso to sala on a mois de la femme donc ba papa ba pesi ba maman maputa mais bango o bazolo banezo bima na mois oyo soki au mois des amoureux ba pesi mibali na bango ba pesi bango ba cadeau. Merci beaucoup Yampaka, très content de t'avoir sur le plateau de Émergence One Télévision. Déjà tu me sens sur là to ya ba sujet belé mais na bi ke bata kofi ba yinyo mabe oh bayininga bayina na bango ngate tozolo ba mambo ezafi kutu muto bango il fallait bayina afinga na kofi asala ba belé lelo ezala rapé ba comment comme ça bango nde ba kolo musique bayina bango te ba yo ina nde biso voilà bambote na yo comme ça to ka bona bote na nga et pas Edmond Ando Ibara Prince à Gaz Zambé à Philippe Plaine Rodrigue Kipanda Zambé à Disfored Parvi Bosulo Maître Zet Balebele porte-monnaie magique et surtout Togo Sanarate Bagoulois Mafata Fofana DG Paul voilà Maître Yannick Kayenga la monnaie invisible la monnaie invisible Alain Kembe la garçon de disques Papa Naninel déjà soit disque d'or na Marambango Nen lisusu star bébé à star parce que moi na babora ya star na bo mwana bo Alain Kembela donc Ninen il faut te passer passeport rouge to yeb sa mokonzambo andi azo pesa ba mwana bazu voilà Alain Kembela bi Ninel pas de passeport rouge non pesa Ninel pas ça la bien. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de notre émission. C'était Tariq Ngango sur Émergence One Télévision. On se voit prochainement. Merci beaucoup.